Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Michou Mbembele azalaki penza victime ya Jimmy Belao. Maintenant, tout s'explique clair et net. Donc, Michou, sûrement, yena Jimmy, bayokana kite, peut-être que non, lingaki akata relation wana. Nde nanko wana, publiaki Michou. Nazo expliquer bino po ba audio ezali awa, na oyokisa bino ango. Ba audio o eza ba audio ya Jimmy Belao, ye moko. Boyoka ndenge aolobela mwasi oye abala na mbongo. Et non seulement ba audio wana eza ya Jimmy naza pe na ndeko ya mwasi ya Jimmy ya ndako amataki epa Jujubio aya ko expliquer likambo. Likambo ngo eza nini? A partir ya makambo ya Michou ndenge publiaki Michou na réseaux sociaux, famille ya mwasi na ye Soraya bazaki pe ane sengote bakendaki pa na ye po ba ndezalaka na famille omoni wana za mwasi na ye faut ko respecter ye et tout. Réponse à PC bango et c'est plus c'est bango te ba petaki pena ba mbata mo don ya saranate et puis to monaki grand frère à Soraya le cas qui pe na réseaux sociaux. Alors pourquoi ba petaki ba mbata, c'est-à-dire que mabeo ya saki Michou famille ya ba Soraya ba sepela ki na ngoti ba kende ko luka ko conscientiser que il faut luka a respecter moi si ne oya bala. Réponse à PC bango baza na droit ya kopeksa ete kolinga nde bendaki moto parce que bato alobela ki bongo baza quand même bande ko ya mwasi oya pesela mbongo. Apparemment loko wana esala que Soraya na Jimmy moi distance epesa maki makambo zaki pende so malamu te. Mais sko eloko nini ko sala ke na kotsa Michou na likambo oyo naza ko s'expliquer clairement parce que na ba commentaire eza bongo bazolo bilinga oyo esike memi Michou soki Jimmy Belao azo lobela mwasi oya bal na mbongo na ba manière moko très impoli na ba audio na otela bino et vous pensez que Michou oya balate akoka ko protéger to ko batela parce que mwasi ya Jimmy bakangi en aéroport balobi Jimmy muto asimbisi touche ya nini et puis mwasi bakangi en aéroport Jimmy aboko bima lokola mobile na ye donc akimi asimbisa ki touche ya putulu. Quand je dis putulu bino mo bo comprendre putulu ngelo banini ndesko awa grand dondeko balobi te que grand théâtre petit kaka ndeko Soraya en matipe na live pe ya Juju pour a expliquer ndenge nini bakangi Soraya Jimmy Belao asimbisi touche abope ko monana ba audio pe ya Jimmy ezali ndenge azolobela mwasi ne moko abala aolobela on dira az étranger nde bato babi Michou ta la place au kotaki bilinga oyo donc Michou penza zaki vraiment victime ya Jimmy Belao bato komi suko kamawa mawa Michou kokutana mobala boye ya immaturité boye ya zoba boye moi saba na mbongo on dirait importance ya libala ngo mibali bazo comprendre te azolo di n'importe quoi na bona nga okota na ba détail parce que vous allez la dire dit maintenant banda na ba audio place Jujubio enregistra qui est parce que nouvelle ya qui non a premier vu que bakangi Jimmy nde Jujubio a bengiye tanga bengiye abandi ko non bakanga te naza bien naza boye mais Soraya bakangiye bakangeli nini beaucoup explication ya Jimmy ninga zo pesango on dirait orbet étranger nde sikoyo bandeko ya Soraya ba mati na live po baya ko lobela ka Jimmy ngo kaka. Mais pourtant Soraya za mwaso Jimmy abala ba fami ba fanda
Des places isolées qui l'anga yangoana. Des places vraiment batozol ba ke non 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 Michou vraiment mawa. Alanda so ki mbongo so ki nini mais en réalité akoka ko kita vraiment à niveau ba Jimmy on a parce que Jimmy ça na loko la vulgaire sans manière parce que moi so abal nambo on a même fois PC respect mais respect zéro bozala dessus ma casse. Alors non ti la bino ba audio wana non banana audio ya Jimmy. Après, appelle soit à bien qui joue bien en live. Après, on tient de quoi sourire. On a quoi expliquer c'est quoi le problème. Michou vraiment. Bon, ils ont ma bête, mais. Abimine ka victime. Donc, on a le bébé l'été. Moi, on a vraiment abima qui victime. Bon, on a ba vidéo, puis ça n'a pas ba vie, on a ba commentaire. Tant aussi ça qu'on a ba audio wana. Bon, on a. C'est bon, on y va demain. J'ai été désigné à Pétrole Galop pour votre déposit. Je te passe à Suzanne. On te souhaite là. C'est la même chose. Nous, on a tout. Je suis là, moi, la porte, on a les hôtels. Ma cousine, elle a ma bongo. Ma cousine, elle a ma oré. Ma cousine, elle a ma boye. Après, trois na mabanga nyonso na kati. Après, troisième, quatrième l'état. C'est ça aussi. En tout cas, merci vraiment parce qu'on a su qu'on puisse ma case sur les canatois, 18h dans les capésans, à notre moment. Les cas, la version, ça va être version tout boy, la musique à l'okuta. Version tout boy, la musique à l'okuta. Ma boula d'abord de 1, la quoi les casarato là. Information de ma peste, on a signé le coup de Nicolas Licolo. Et c'est pas il faut attendre comment la va pour film. Bali bien sourire, on t'a un sourire pour battre film battre. Mais quand il s'y passe sourire lelo. C'est ah, quand il lelo maman nyos ba kangi bango lelo, na Carole wana lelo. Carole wana ba beta muto ayo tu obota faux. La nana ba kangi 6 personnes ba kina bituma. Pourquoi on t'a ka comment sourire? Ba kangi Carole sourire na Madeleine na Nenette. 6 personnes. Mais par contre, ça va libérer Bango. Bango, on va à la carte. Pourquoi vous avez dit la comment sourire? Pourquoi les gens qui disent, mais là, attendez, non, comprendre. Pourquoi il va dire qu'à sourire, il bosso? Et puis, moi, si on a souri, bébé, si on a les gars, tu dis, mais là, c'est un sourire, c'est un sourire, rappelez ma mot. Il tombe à l'époque dans le mois d'août. Sourire, la baranque, la maman qui passe. Ma maman, la bayana, la passe. Mana, ça va la Belgique, tu viens, ça va la parité. Parce que ceux qui ont gagné, on a boudé, on a cause, on a peu Jimmy. Mais on oublie bien, si on a la cause, on a quand même. Oui. On oublie bien. On a fait comprendre, ok. La hip m'a emboîté. Moi, Robé, on a vidéo qu'on a quitté la police à bien fermé. La salle, il semble où il y a une localité à Zahara. Ok, là, nous connaissons les amètres. Pour ceux qui ont ma cambésé, il va pas porter ma plainte bien bélé. Il va porter ma plainte bélé. Ils ont qu'on a dit. On va porter ma plainte, ça. Réseau qu'à les armes. Et le carré. On va pas ma plainte, réseau bélé qu'on a. Hein, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai joué. Contre la sentiment, tout ça, moi, là. Non, 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 singa pinza, na zaki ngwe. C'est là la répété au joujou. Nous va porter plainte. 3, 4, 5. Oui, mais la famille, bande quoi souraya, tu vas balancer souraya. Pour quelle raison? Donc, tout n'a qui question na isa. Souraya, ça n'a ranki na bande konaye, na réseau sous bende, ou ben na familia, ou bende na tout ni kak. Parce que tant ya souraya, ba solo na Jimmy Bela. Ah, parce qu'il y a côté la mobile, il y a un sikoyo. Hein? Mais tantine, yo pose ma tante, yo place au monde, azamozo sona Jimmy Bela. Mais est-ce que yon de lobby que non? Pour de quoi on a tenté na surande à lui que nos famille à surayande ba balancer ce que balance wana eza par rapport à nini place wana na mona ngo moi mobulu yango wana bana makambo mususu
Aux 30 kilos, ben un numéro de téléphone sur la 6. Bah ma camusou surtout qu'il y a quand on a apprécié. Oui, Jimmy a zani mapé. Il y a des choses ezali. Jimmy na sourire ba kabouane déjà ça fait 4 jours. Bazaranda comme mon côté. Ce que sourire ça au sani na Congo, naza la matière wana. Ma camarade moussou na tellement na ko balancer te na voyager lobby la famille, na ki oti ki lango pas essayer de Panama. Pour yo katina souka pour matière on voit pendant 4 à 5 heures du temps, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Famille Souraya va balancer des Souraya. Famille Souraya va fonder Souraya. MK. Et en plus, yo tata moi c'est Souraya. En plus, moi na Souraya Zali. Ozo Souraya Dimi Mbalamoko. Il y a des choses que non, bozo te ka famille. La famille reste la famille. Tant que yebi que nous va kanyi ne konabina mwasi. D'ailleurs, si on a le dit que nous tata mwasi mango azo Souraya Souraya, na Jimmy Bela ou bien, la tante na Souraya, parce que moi na Souraya Zali, j'ai ça. Jimmy a confirmé, l'inga pe ezali. Voilà pe na Jimmy sibino ke eza. Mais Jimmy Bela singa que non, famille ya Souraya, nde ba trahir Souraya na aéroport. Souraya sali famille bango nini. Ba boya ki Souraya ki ça? Ngamo. Toi dois non placer beau c'est pas sa caméra na ngia flou. La famille. Bébé. Tout le banane place bon comprendre le connaître. Eh ba maman. Na comprendre ngote. Souraya qui déjà recherché. Bah makambo aboye, ezaki ba makambo qui non ceux qui va se porter déjà plainte. Attends sur on a ça l'autre fois la vie dans ça la rôle sauté. On benga boy pour la vie nao. On kinga to sur là. Mais là on a pas rassuré. Na tika on a ni interpellé ni arrêté na o tout ba oloba. Et là on attend on se justifier dans mon touté. Là ça on attend pour se justifier dans mon touté. Mingala ebike bakanga kyole. Ozala na poto, tala version banana to ba oloba. Bakangi moto asala ki kambati kebo, bakuti ba mbongo, bakuti boy, basibati téléphone on osola, on a camarade ma compte ndeni. Bimana ba biloko bana ba congolais wana, ba oluka ba matière ba lia na TikTok. Siko lokwa na comprendre il faut ba lia na kombo langa. Tika ba ba lia ba sa ba matière. Moni maman mo bavandeli kombo pe bazo modifier ka makambo bakangi Jimmy alala kina garde à vie abimi boya sali boy pourtant qu'il a bien nga bon tu se justifier na je m'en fous non parce que quand même aux congolais ma piste bakangi yo tout batubaye ba pamo pe amoni po bimi libanda et quand moi comme singa ngo mo kena bengi yo poto eba obenga poser na numéro na ngai kango yo ke moni ke na eleka nene ya benga nga na makambo na seki kuna che vidéo amone ngai na rappelo awaki ngai message Jimmy Bela ni pas batika na ko interpeller ngai ni pas batika na ko kanga ngai ni pas na la garde à vue o amoni ki na la problème nai a besoin funda na tika na changer numéro je pense que numéro na ngai za depuis o yebanga ka même numéro donc tika ba passer la distraction ko ba sa ba base na ba. Mais ma belle mingi na comme on au petit toro te vie ya ngwana faut que lobaka moko so lobby ba toi comprendre que non bakanga ki obe bakanga ki opte et lo kone ningisi mwa mukidi makasi na faire comprendre nani atanga yi yo pieti na nga bengi nga moni ke vie na wazane libre ensemble mais bon nous na mama mo ba osala ba lo ba posa na pes kuna s'emporter na romi TikTok en roi bango qu'est-ce pas bien ko ba benga ko. Je pense que depuis que le compte est banni, on dit que on a la raison. Ba kosa, ba la vérité sauf que ba lamba ba lia. Ba ça la ta pour l'homme ça quand na boyate. Pour amoni que ba kanga ngai, c'est bien. Mais je t'informe que chaque jour na en paix, na libre à 100%. Mais madame na yo aza libre. Souraya m'a dit que aza na problème à ta mon côté. Sauf que à Amuto, à Salamwa,
erreur na ya vie ou peut-être que toi la maman comme beko bako interpréter na ngo bako sanini mais version tout bon pesa wana alendo bundisa voici à Jimmy et ton Lenny, ce sont des fausses informations. Et je ne suis pas là dans les réseaux pour la vendre. Na beta lisolo ya maman moi na réseau. Donc ça sera moi sur la balle na mbongo. Na ko vendre jamais na réseau. Na yo beta lisolo na ye. Bakanga ete. Na ko ya na réseau te. Mais pour Holandais pour ba ne ba bimisa et pour moi on s'apporter na réseau. Bon, ya Jimmy, j'espère à la femme bon limbisanga le quoi bakanga kiote et tu comprends que nos sourires mtazaki arrêté. Donc c'est ça, bis toujours. Non, ça arrêté. Mais yo nous a mobile né ya Jimmy. Je jure, non répéter le lingalo. J'ai des frères là na comme Jimmy Belao. Il a ngaji bakanga na biso ki ngaji Jimmy Belao. Batikala ozala interpellé bakanga te basimanga te or ba munyo so ba kosa na réseau. Répondre au séminaire des prévenus. Oui, pour na yo ngana kondima ke no bakangi ote parce que yo zo solo la to na poto na ndenge poto kindaka ya Jimmy bakoko kanga mutu lelo te pe abimaka lelo isale marate. Donc yo penza to confirmer que non ozala ki na yo wana na garde à vue de parler de la mère de mon enfant dans les réseaux. Donc on s'en vote. Moi c'est la balle na mon on appelle ça d'autres dans la. J'ai beaucoup de respect pour elle. Les familles bamba abundi so makasi. Na s'emporter tes aux familles na bango s'emporter la bêtise. Moi je te répète que c'est une femme qui j'ai payé la dot. C'est pas une femme ce qui a le côté na bala baise ou quoi que ce soit. De toute ma vie j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Aboté na moi mon bala kitoko et j'ai payé sa dot. Je suis incapable de venir au réseau parler d'elle. Même hier mon soir continuer d'ailleurs on m'a amené dans le réseau. Donc je peux pas faire ça. Désolé. Je ne réponds au Bokananga. Aux Alibanda. C'est on est là où on a un camarade de Macron. Qui va bien là, bakoti bambongo, bakoti batikinga. Na yo mutu mwa leke pa mama mobwe akalwa bulboy. Ote jimia na laki na nini ya bimina bakisi. Babe ozaki na kati obimina bakisi biloko ya nzoto oza nango na ebite so okoma nganga. Problème c'est que on a vu ceux qui congolais wana ndina okokati. Ce que nous s'emporter na ba congolais mo ba baki na bimina kisi. Ya igo misusu te ota lukaka Jimmy Belao aretika plainte. Balobi bongo batutu mo fo ba grand problème wa ki otika. Jimmy Belao azali libre na ba mouvement na ye oyo olukai. Abenga eba putana. C'est simple. Non, répétant, incapable de les réseau pour parler de la femme que j'ai payé la dot. Je ne peux pas faire ça. Oui, on sent en hôtel, mais quand même, mais moi, là, ça bien. Hein? Mon fils se porte très bien. Il y a un milieu à tata, il y a un peignon surtout. Ah, il y a un milieu à tata, mais la ministre va s'en avoir ma place. Il y a 10 000, je te répète que mon fils va très bien. Il y a un milieu à tata, il y a un peignon surtout. Vraiment, merci beaucoup à Jimmy. Bon, il y a Jimmy à la cachotte, mais moi, c'est un qui a problème dans ma famille. Un problème dans Moko, mais il y a Jimmy à Banda. Voilà, merci à Jimmy. Tout compte à Moko. Il y a Jimmy, peut question comme vous qui m'a question, mais ma question est un grand résistant qui vient. Ngala zaki na ya na registre ki parce que to ka ba version nyonso. Po kati ya réseaux sociaux, to enregistrer kapoto yo ka to comprendre makambo mususu. Ata ce qui vient aye à lobby na person mususu. Mais biso ba pandi sango tout ça ka moi enregistrement mais enregistrement mususu na ko tia mususu pe na ko tia te. Là toko sa nini toko analyser ka to comprendre kati ya couple oyo soki réellement baza la bon terme ou bien bazana bon terme et ndenge nini et comment qui na niveau qui no bakara mwasi na ina niveau aéroport j'ai ça malgré azamo mobali akoko lo makama mwasi na ye awa na kati ya réseaux sociaux te ye moko apota mwasi na mobali azuba. J'espère que vous tous se comprendre na kambo. Bref ya
Il y en a un baratin. Schizophrène wana atika osali biso te na yebi kombo ete atika osali biso basamuzu moni biso basamuzu on les connaît pas. Ah bon? Ouais, tu yebi ete tolinga makamne te moi si na yeba kangi ye azam mieux placé à oyeba pourquoi bakangi moi si na ye po bavanda na ye ba uti ko kabwana moi ça va dans un hôtel ya tika na ndako oyo bazwa na kombo ya mwasi na grand frère ya mwasi. Oh. Donc ndako nga bia bomi ang ba bomi ndako. Abomango te parce que ça kombo ta mukandata bwakate visé si là. Abomango en quoi? Bon. Amona batoko ba ngulu, non? Amona batoko ba zoba, non? Na minito ba na biso bakangi bon 4 enfants. Ba fille. Likambo yeba ina malamu te. Tozoza ba avocat. So ba pesi biso explication claire. Pona bitumba, ba koki jamais ko vendre batou plus de 24 heures. Et ça na matin en France. Mbila koko na 6 heures du matin na sinda. Et ça na matin en France. Pombila ko ya bongo akanga bino nyonso tuna air moko crey, melin, champ, palaiso, mongeron. C'est qu'il y a quelque chose. Mais dans minute on peut pas confirmer. Yé lo kwa yé bine poto te. Po bakanta ko ya poto na ko vanda eza masolo moko te. Lo kwa bine poto te azo zonde ngwana. Na bitumba jamais mbila koko na ba porte ba tout 7 8. C'est qu'il y a quelque chose caché. Il y a quelque chose qui est caché en dessous. Le quoi toi on acquise personne, tozela po banana ne so ban ba casier vierge. Ba yibate na poto, ba kota garde à vite, ba yebi police te, ba yebi eloko te. Donc il paraît ma transaction. Mais c'est une transaction yet. C'est une transaction ezaye. Impolitesse on a zo sala bakangi mwasi na yo soit disant mwasi o ya balaka na coutumier asala te loko ya grave ya olekate po bato ba bala pe ba mariage religieuse ba bala bon kafu na famille o baza babeta masolo te baloba te ako banda ko intimider bato to ko utiliser mwana modèle azo utiliser wana non tiba ke no zo mwana na kati aéroport ezaka pa abunda ina mutu. Ça accusé qui habite famille na bino ndebo na habite bi yende oyoki ojo hein musendi wana okota biso na famille okwa liye boboe toze bata solution na été po mama bolingo bat bakota ate famille na biso est-ce que amona na biso na ndako ne est-ce que asa mona mukola mona biso na ndako neza mukola makamba video asa musaki mwana wa muke ya mwasi Michou Ndeto neko pesa interdiction que bilo kone faut tika ngweza bien tu es un homme marié au cause na photo mitaka na kata na ba téléphone na ote. Et il m'a manqué du respect à ma petit frère na babetaki. Ah babetaka et tout. Mais il est malade. Aza malade. Awa osuka omoni awa. Mbeto fléri, na mbeto freine, na mbeto ville peinte. Ba kolo Paris ba yebi yango. Ba préfère va na chaise roulante ake bato ba ke ba prison. Ba vani pe ba obima. Po même na ba meurtrier ba abima kana bango. Bakangi mwasi akomata na ba life po banda ko expliquer. Mwasi na wana bakangi na yiba te na France. Nana kota garde à vite. Nanu a problème na l'état te. Azaye ko sala musana est normal comme tout le monde. Ake na baki ça c'est ça makamne comme tout le monde. Bakangi 4 personnes na kata famille na biso. Ezani. Quand la famille, bala nyos bakangi ma Carole banani tout ba Soraya, mwana na biso. Carole, mwana na biso. Laure, oya muke wana, mwana na biso. Mich, petite sœur nanga. Troisième na biso. Siko bakangeli baoni. Po banda ba Michel poto na 13 ans ayiba te ata obeta nguma ya pamba ko frauder na sala on a vite na kota garde vite aujourd'hui elle a 45 ans
bakangele nini Carole a 9 ans. Aujourd'hui, elle a 34 ans. Oh, Tantine, na ndenge mabete baleki na bino na nyonso makambo ezala koleka atlata Jimmy na bango ou peut sur transaction parce que bazaba na poto au monde makambo eza bokeli bango mupepe na kati ya bakonte mais toza na ko confirmer des photos na certitude oui eza mupepe tozala ba bobimisela nga boye dans futa bino boye abokeli bango mupepe oui eza ka bongo avocat confirmer biso. Oh, Moussou, il a 25 ans. Lors, oh, binane, au monde qui bibi chaole la wana, elle a 25 ans. Moutougou tazara moi boye moi na biso Carole. Aza pe de la problème justice batiki. C'est que aza na kata makambo wana te. Carole batiki mais du même 5 batiki mutota mongo. Ah, lo mbakuna. Ngai mo na bengi na commissaire Aubervilliers kuna ngai na bengi kuna babi to bapesa ata matière moko te so bakangi ba majeur il faut kaka avocat si quoi avocat na ko mune nani oya tindi kuna yebiso to tinda avocat kuna avocat ne ko mune nani yeli ngala sabso popo bela ko ba avocat ngwa komia ah ko zela avocat nani wapi Ate binga chavu. Zera qui avocat. Atindi avocat. Appelle à Tina Ernie. À 0, si le téléphone aussi m'a sauté. Moi, comme mes soeurs. Moi, je te crois. Bonjour. Mais il y a un psychopathe. Yaya, olobi lo mo boye Jimmy na micho azar. Azali banda. Ali banda. Bakanga epete? Azar wapi? Azar on a Paris. On a quoi na yi? C'est ça mama putulu arzana transité ba na princité ba boka ngunda te loroté a obima. Ah, et là on est na dia. Na lobi omoni asimbi se biso bana ba touche mais to ko confirmer ngote. Il faut oser l'avocat nda ko yebisa biso parce que bato bakangi baza ba majeur. To yebi potonde etambolaka. Na bitumba o le cas déjà 9 mois. Bakoki jamais ko kanga bino na sindaku na 6h du matin bino surtout bakangi bino moko. Ba bino pe na écoute. To pesa makama bitumba basala bongo te. Et ça la maté na France c'est cause à bongo te. Donc il y a eu quelque chose. Oh, le cas basa ba majeur moi ba expliquer biso ate avocat quand même to repesa biso explication. Nga na opesa explication nio surtout avocat oloba po c'est moi qui ai appris à Nadia que ba ko keno déférer bango devant le juge les jeudis. Ba tika bango lobité. Donc nga na opesa Nadia makambu nio surtout ndenge oleka nyoso. Ba to surtout bakangi wana surtout banana Soraya. Ti na bango oh bazana se po bakangi su na petite Soraya moko pazawana. Oui, bazala casier vierge. Loba ke azala innocent pour biso to iba na biso na vie copté ba iba te na France. Asala email na bango te, mail na bango. Te wan moi na pesa explication claire exacte parce que elle n'a posé question parce que biso makanse kenda musika. Na ba na bino nyoso za na mwana mo déjà voyagé pendant Jimmy en France akenda kisasa ou akenda Afrique d'ici. Sorem akenda Afrique d'ici te ka Sorem takenda kini. Bote divin. Oh wana mususu abota makuto a 25 ans wana na ko bakisa. Mais baza wana bo matisa nanu te muteme senga bu. Okanga pe na sala kati ya makambo ngo. Dabinga te. Bakapile. Ça même pour les baba détails et sonner déjà faux. Il faut que c'est la caca avocat m't'en sa biso explication claire
Même pour accuser quelqu'un, il faut oser la cas avocat. Non, puis c'est une explication claire. Moi, je vais expliquer. Si vous avez faute, je vais expliquer. Si vous bitumba, otozoka bitumba. Wakala wana mutango. C'est ça ma diva. Bitumba mbila goko ya bongote. Namanda kwa batu. Aya asaba perquisition. Et ça la matin. Nazotu naka mutango azaki na pota munene. Moi je connais pas. Baza pas na mike na yebi bangote. Na oyeba te so ya pota. Ata kuto ya pota munene. Mbila go sa perquisition kwani. Baza française bango nyonso tunde baza wana. Ba tinela bango da ba ko bobi peti ba. Jamais. Ba tinela ba convocation te convocation exacte. Non. Parce que ce soir en place Samouzo. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je comprends bien. Obi, tu te comprends bien. Jimmy Bakangi était. Obaki Jimmy Bakangi tu okanga Jimmy était. Bakangi était. Basimbi epete va interpeller epete. Bakangi était. L'antenne Yambana nous répond. Bakangi était. Assez à l'obaki Bakangi était. Ah ouais, d'accord. Est-ce que Bakangi ba memi aza kuna non? Est-ce que ba akende ko se présenter na commissariat ou pas? Akende était. Vous fumez le micro te. Nani Gigi. Oui. Jimmy na sera ba ça ça fait combien de temps? Ba sunda comment côté? 4 jours. Ba vraiment 4 jours. Et tout na essayé ça Moussa bonsoir. Ça ça Samouza. Pourquoi Samouza est-ce que bande ko bazaki toujours parce que ça na écoute à l'écoute. Bataille on écoute. Pourquoi? Kasi yango de place ici. Peut-être bango. Posons la question en s'il vous plaît. Eh Samouzo, bataille pe bango na Jimmy na kata écoute toté. Non, ça par contre, je ne peux pas affirmer parce que nous avons surtout les avocats parce que bazaba majeur. Mais on écoute net moi les qui ne sont mouké wana moi na bisa souka wana. Yé à 25 ans. Ça fait longtemps pe azo kang masu na bangote. Mais comme on est à mboka et comme kuna comment. Mbilo eba ondeni. C'est que bachaka bango de écoute ba yo kama na bango nyonso. Si vous comprenez bitumba ba ko champion écouter parce que ça coûte beaucoup l'argent en France. Ba tchaka ngo papa mba bongote. Ouais oui. Parce que ça ba fertilité. Mais c'est ça la fertilité ko bitumba mais ba okanga bango pe ba même tenter. Ba okanga bango te ba otinda ba convocation na ndako po bana mikanda bango nyonso to ba salaka. Misu bana ba formation. Ba otinda po ebike ba okima ta okata formation ba otinda convocation ko se présenter et ko s'exprimer. Ataba on peut se montrer date ba ko. Ça ça retourna Jimmy Bakanga qui était ou Ke Bakanga qui était, Bakangi était, je crois que Mila pour moi, je crois que police tanga kwea ki kuna na masi. Non. Mabe elle on a comme benga ba nso to pona kita mabe ni na oloba. Oh ba mabe to ba ngama solo to défendre ndeko na moi si. Si to so ba finga biso mo ngazo mona ngo eza bien. Biso to ba ngala. Parce que biso de ba jalouse, biso to ba ngala, comme ça ya vérité non biso vérité. Allô. Elle mon ngana comprendre te. Non moi mbalité. Na moi mbali po na ngate ke bêtise moko boy. Non. Ne est-ce que bazoba ke bis famille nous des autres problème. Est-ce que bakangi mon famille za akati? Biso surtout si ba oui bino balobi bino ne bo balancer ndeko na bino na aéroport. Bino est-ce que ça va nini pour balancer un aéroport? Et fait quoi? Parce que l'autre côté bon balancer par rapport à quoi? Ba doso bakangi on ba salaka. Est-ce que famille on bazo ba sambusa fini oh piscopal. Est-ce que famille sambusa ka soraya? Sambusa ka soraya? Ah non. Soraya bote ba kutu ba kasi ba samba comme na mama samboate. Bona piscopal ya mobali wana to comme samba tout le monde. Mais non. Elle n'est pas la seule. Ba parents na biso basi ba koli déjà ba koli. Makamo esala mate za mbali bosesa malibota na biso.
Est-ce que Soraya Samouzou est moko? Elle porte même pas le nom de Samouzou. Apporte à combattre Tata Mambeke. C'est sa mère qui est Samouzou. Samouzou, Nini. Tu comprends comment il fait pas de Moussou en banane? Mais non, c'est pas comme ça. Et ça, la bateau, c'est pas comme on a marre. Vandania, ma compte banda, ma coni. Individu na wa osakana batu boeta. Ngabla ko sala ngo. Et là c'est gaken, ngabla ko sala ngo. Mais so bela sala ngo de na ebiteni isikana sali. So biso ni tudo no matala ma live do no sala ngo. So mutu mo da awo no be sko do sali. Gigi, Papa Gigi. tu es là-bas. On a certitude des athées. Mais, et là, on a confirmé, yo, Ezak, et Kangeli, ba Kangeli Bango. Ezak bitumbate. Ezak bitumbate. Attends, appelle à tout. Tu comprends le Ezak Kop. Na Kop wana, na famille na biso. Ezak na muto, tika na la coopération, te baza. Faut Izaki déjà na famille na bino. Maman Samouzou, oui bien que baza ba majeur. Donc, tu as bango, au la pete, la pinda pour la côté. Te basala ya non na kata miete ese. Tu me connais? Oh maman, ya na maman. Non na kata moni pas biso. So ni na biso koti kopa kota Jimmy. Voilà. Ezalo kwa ngate. Mon neti ngai boy. Na kota ndaku na totika ba vie on a vie comme logique normale tout droit. Et pas na biso la famille na biso soko to ni na dia obetelo. Muto ya mutu boye. Asala mo makambu boye. Ai mo makambo na ezanga. Ouais. On se comprend. Bana na biso tu vas so ba kote zapo na Jimmy muto mobala mi bala kote ya cop na famille na biso c'est Jimmy. Si on a mobile nanga ça fait 15 ans. Asa société asa 78 travailleurs à foutre en Mboko. Ils paient les impôts. Si on a pas ça cop en côté. Zena eli bise mameli yo rende kwa Jimmy no funga no mi ko mameli ka. Mameli izaba ndeko ni moko. Bandeko na ye ni batinzi ba trahir ye bakangi. Yango ngana zo comprendre just wana tu kaka ye Jimmy a lobby lifufu. Parce qu'il y a séparation, on a fait 4 jours pour que à 5 ans qui soit qui a pendant 4 jours il mon a quoi après 4 jours on a 4 jours il va y avoir il m'a dit la tongo a été qui donc alors que babo ba passer killing ring bi okobimate okotate utikalaka a tango akomi atikali awa ye ayeba kite kino côté musalisi kino ayeba kite ke sura bakangiye mbala moko diku ayeko mona ngo ayoka ki bakangi Suraya ayera la kisinga deuxième chose que non Suraya ba Suraya na Suraya lelo na 2h du matin ba Suraya na Suraya et lo koni ba Suraya ki na Suraya na 2h du matin wana a expliqué ngate après nde ayeko ça que non bakangi Suraya makambo na ba bundaka kuna et pa ya nde ki asarato la ndako aleki asarato ba bundama makambo na mongo ya mwasi ba bombanda bakambo oui concernant bien voilà na oti de lo ojola nyinyo comme na bonjour jusque na oti de lo au comprendre après là nde siko ayeko ba keno bakangi ye na makambo na bango ye bakanga ki était parce que azana est bien parce que surtout tena na loi ya poto so bakangi le même jour pe yo nous a concernant makambo wana que no bakangi pona boye le même jour concernant les tingani aux victimes bakababundi bapona junior de batona bazokisani jamais batona bakosani ni ba libérer concernant yango amataki awal bakino ye bazwa qui était c'est vrai pe bakanga ki Jimmy Bela outé tant bakende ki wana bakuta qui était azaki na EPT asa libérer déjà ndako de cela comprendre na solo oyo na tinde lo beauté divine on comprend que non tant on sous Suraya bakusimisa déjà et touche na ye moko ya Jimmy ayeba kino bizarre ekobima c'est que ça va matam na maleta mbongo ou bien kina ko za mbongo ou bien za makambo moko boue pona makambo aboue so ezaka makambo bitumba na Jimmy Bela banga bakanyika lelo na ebite so comprendre place wana oui na comprendre moi mukie mais c'est un peu bizarre que quand un aéroport c'est un peu bizarre mais c'est ça qui est bakangi ne repose aka bongo so ça la problème na mbila ba le katin on a le bien c'est que ba pesa que et c'est boni bien maman viva c'est que ba pesa que c'est un message bonjour na wa kilo makambo fan de lango c'est que ba azaki déjà na 3 rappels na tribunal à que non présenté te ba chaki a vu des recherches voilà parce que ça déjà c'est plus la mois d'août ba bundaka wana to monaka so ya kindaka ba kwagina ko bundisa ba to non vous osez rappeler nango nombre de
Tomoni, oui. Oui, bakanga babuntsaka bato pour la Jimmy pour la boue. Et après, bah eko sani. Et c'est bon. Après, ndisi koyo bakamambila. Est-ce que mbile ko tika bino to batwakina na commissariat ko funda po ngata na ko funda makamnanga. Ngamo wananga. Okomeli ngate. Peut-être madi batindela ngai. Madi ba komela ngana bonjour s'il. Et c'est tout na komele bonjour. D'accord, OK. Atindela nga. Nani juju ngamo. Oui. Vous avez ma preuve? Nazan. Ah bon? Tika boy. Oui, na soina Jimmy. Oh, je Jimmy là. Oui, azali pas na lève un appel. Ah, lève non. Oui. Ngamo na raté matière boy ngamo. Mais oui, na so belela yo, to so na lève ke ngamo na ngai, c'est matière ekotiko. Yesu semaine bon. Matière ya conversation. Ya solo na ka muke menga na saki de to salaka. Oza mayele, comme il si connaît to salaka wana. Tellement na salaka na bata wana te. Ils sont tala. Tala oh tout. La mukeli ngambo na Mama kamweza ya on a quand la mukeli semaine boni seigneur. Madiva sala nokyoza matière. Madiva. Ma komeli aji. Ngamo kwa kongamo. Badi bozuya. Bien, et c'est un bois que le siko. D'accord, diva na moi ça. Na kiti na lamba na yoka. Yoka comme ça balancer. Ngamo ko professionnel de papi mboma. Kali kamonga ko kanga ngo sutela tena kuma sabate na commerce tala kaka makambe ko déjà moi ebile. Comme papi explorateur merci comme papi ngamo OK au boxi semaine na ngai lobi mec. Oyebi ke suraya Jimmy Bella ba c'est 4 jours de sous donc mon côté. Ba c'est bakabona. Ça fait 4 jours, c'est que non azaki na besoin tika ya asenga ki sura ke azwa mo pepe makambo ça Jimmy Bella mtalobi ngaite. Ngamo no et la muteli Yesu yo pose. Yo pose yo. Yo pose. Dale siko. Yo ne pas ça là on analyse pour moi non maîtriser penza ngote kaka ye moko bakabwani naye ye mongo lobi que nos famille Suraya de ba trahi Suraya et en plus moi na Suraya azé pas attentif naye ma Mireille na minute yo parce que famille wana et là on va jouer na kati moi na bino bo trahir parce que pour bo Suraya na mobali ne pe moi koko na bino azakuna boko lepe mama ya mwana azana kati ya kasho akabwana comprendre teke bat mayele facha mayele makasa ouais fuko tia mayele persona ya wana chini bino tia mayele kuna ya ngao ko kali kambo te ya nazoko kango te po ngamo sele musama makasi ngamo babi kota papa na mama bakabwana bakabwana ipare ni samuzu sande na samuzu de famille ba papa ya mama samuzu côté ba Soraya. Est-ce que côté ba papa ni côté ni frère bien moto mo za côté famille ya Soraya na matière famille samuzu nde bakabwana bango nde ba trahir de ya Jimmy ebisinga bango nde ba trahir Soraya kino bakanga na aéroport à Roissy Charles de Gaulle ça te que famille po mata ba panela ba po ba s'expliquer bo ça na te ngamo ben oui kasema que mon côté singa ba na ba mo famille wana ba na ba mo baza bon moyen bakufate ba on va beta ki ba famille na ya Soraya babi atika ko beta ete alobi bongo ba beta ete ba beta ete parce ba beta ka ebe photo ngeki ya be ni video ngaki ya c'est que mettre mbasa ko ça ki biso oui à cause que ça eza na audio et ça ka ni monde abi que je ba beta ngate basanga pe lokote pour natika pe ko beta mapete ba beta nga Jimmy Bella est-ce que video ngako ya tene ba okubolanga ne ba beta makofi be na vibine longi ube montage kate awangani ngamo ma ese luka juju bio matière za kuna somo semaine bongi na bi na kati la dimba on est comme ça ma semaine on a kati na parce que na ki okanga bako d'accord ngamo tout ce qui pas divine c'est que non c'est bien ça bien fait na ou bien vérifier dans la téléphone ngamo il y a un téléphone oyo attention mutase ndengine kidete na tata yeyo te ma Sandra ya comment comme Sandrine était
otini nyonso tu tala bien yaya yango eke nyonso akona lingaka boye bavie babatu ngai na bavie babatu yaya biso depa na malikambo eza somo na bangi na famille yende na nkuna bolamba ngona ba mutu na bino bozana bato mayele toyoka. D'accord. Bon, merci beaucoup. À tous. Merci no papa na msa makasi. Faut za professionnel ko papi mboma, faut za bongo yaya. Bazo benga yo otie moi likambo mukie koto. Voilà. Ah, beauté divine a commis c'est bon. Voilà la kei. Madi va na kimi mbango. Semaine bondi. C'est la honte, la famille. Nkamo. Souraya mawa pembe a passe. Pembe oyo moi ke no moi sa kotanga la pembe bo. Na imi akati, moi sa pembe mo bala yebiso ke no na sa besoin so mon pepe pona mbongo kaka. Tcha. J'ai kananga kaka moi sinanga kaka grâce netu vanda kane boye. Pona osala faire moko boye na sa grâce pardon mikolo ke nanu hein. Bima pembe na ça 4 jours nga moko. Pena 4 jours ana grâce baka akene Europe bakangie nga juju na ko yuka ngona réseaux sociaux. Na ko sali kama modèle ana te. Kombo na nani aya? Kombo na nani? Nasi kombo na nani aya? Na tia photo wa miniature ta avocat na ngapi kisanga likambo. Sina ko tia photo c'est na tia photo na ngamoko. Na tia photo sous tes avocats na pixanga na tia photo bat na miniature créer ka problème tant aux ça bon mais sur la cabo comme on a un s'il vous plaît Zai contrôler ce terrain. Allô, bonsoir Jojo. Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.